Bandeko ba bolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas na memeli bino tutoriel po esunga ba congolais oyo balingi pe banginda na YouTube eko zala na ba secret ebele ezali première vidéo na catégorie oyo alors na kotia quelques secrets pena ya minene na kobanda par heure koyeba ndenge nini donc ya kotala ba heure na ndenge YouTube après heure na kolobela histogramme. Alors na kolekisa tante kobanda ko expliquer bino histogramme ezali nini, des histoires comme ça, mais eza ba biloko oyo ekosunga yo po o se retrouver un peu mieux, ozala à l'aise, oyebi ki mbongo kokota soko travailler ka muke, donc je veux dire garantie soko lingi minimum ya 100 € par jour, au sali on a facilité. Voilà. Alors sans plus tarder, naza kokota dossier à heure mbala moko, na osala yango na lingala bakala mingi te ba video oyo ekokoma kaka pona bato oyo basabonaka, c'est-à-dire osabone na chaîne oyo ya kofuta chaque mois po tala yango. Pour le moment, donc ozotala, mais sinon te kozala kaka pona ba abonné. Alors donc zwa déjà temps na yo otala si ça vaut la peine. Normalement ça vaut la peine. Alors ba heure elingi koloba nini? Elingi koloba YouTube et travaillaka en fonction ya heure ya Californie na Los Angeles, tochaka Californie na États-Unis. Alors biso awa soki toza 8h na Californie, minuit et beti. Donc après il faut que ça 8 heures du temps. Hein? Tango il faut qu'on réduire de 8 heures du temps. Tango biso awa heure o biso toza awa moins 8 heures du temps, yangonde heure ya Californie. Alors c'est important koyeba minuit tango beti na Californie, biso awa tozalaka 8 heures. Soki na sali vidéo par exemple na 5 heures, vidéo wana ekobanda ko compter quelques heures na journée oyo eleki. Hein, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 3 heures du temps, il y a revenu à vidéo wana et vous allez compter na jour oyo, et donc c'est-à-dire hier quoi. Et vous comptez na hier. Avantage na mweza nini? Avantage na mwezali koyeba o silisi journée ndenge nini, ozali ko banda journée ndenge nini. Ko silisa journée avec vidéo moko boye quand même eza un peu chaud, eza bien. Ko banda pe journée avec vidéo moko quand même ezokotsa ba vue parce que ezali vidéo moko récente yango pe eza bien. Nazolobela mingi catégorie news parce que à tout moment so oza inspiré okoki osala live, bato bayebi kopesaka bango ba news bakotala yo. Tu comprends sali vidéo parce que ozwi ba news moko boye bato bakotala yo. Alors tant oyebi ba heure wana oyebi ke na vidéo moko boye à côté ba tongo, et moi tant soki eleki ata 8 heures du temps ata 10 heures du temps o balancer vidéo mususu par rapport à ba news ozwi ou bien par rapport ya inspiration oyo eye. Moi tant soki eleki lisusu o balancer vidéo mususu. Avantage ya ko travailler na ba écart wana na ba intervalle wana ya bongo ezali pour permettre bato batala. Et donc ozo petan ko préparer vidéo yango comme ça ezali loko moko boye oyo et fouté pena mingi te quoi. Osala ngo na pressé te na lobite ko sala loko mususu te na journée. Non. Okoko sala no maka mususu news est tombé. Bon, o préparer ngo quand même un peu bien, o présenter o pese batu news yango. Donc c'est un peu ça. Mais tant on siko yebi heure nini journée silaka okoko sala makambo en fonction ya journée wana. Journée oyo kala mingi tezo sila, alors na futaki mwa muke ba era suka na meka mpe ko se rattraper parce que tant to komi minute okoki omona comme si journée leki nango déjà, alors que côté na yo selon heure yo za na mboka na yo na Los Angeles tant mususu minute betina na Los Angeles c'était ozana na mwa temps o se rattraper lisusu. Alors ba heure wana pe na ebite ba vidéo pe ba heure wana kotsaka mbongo ebele. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors tant au balancer sikoyo donc vidéo na ba temps wana biso awa tant mususu ba
22h 23h ou donc nyonso atati ba 4h eza nango mpe kaka bien soki mpe obandaki koprépare video ti bon oke mpe 7h 8h ti 8h mpe beti eza nango mabe te video wana ekobanda kokonte bon na journée mosusu wana eza nango mabe te mais obandi quand même journée avec vidéo moko boye et par après soki mwa temps eleki ocheke sous ba news bon obalance vidéo mosusu ekoede chaîne na yo ezala stable so oza mutu ya catégorie news eza très important oyeba quand est-ce que journée eza kosila eza kobanda na Californie par rapport ya mboka yo ozali biso awa ezali moins 8h du temps tosilisi kote ya air tokoti siko kote ya mbongo alors oyo ezali histogramme donc eloko na alinga bo comprendre ezali c'est très important tokende au-delà ya kotala kaka ba données ya YouTube oyo YouTube esalaka mise à jour chaque jour na ba chaîne na biso tokende au-delà olie otala kaka sur YouTube o récupérer ba données ngo obandi siko ko travailler obandi siko ko tala penda ko kota penda en profondeur pour yeba ba stratégie nini otia en place pour se retrouver mieux. Alors histogramme eza une façon ya ko regrouper ba données neti awa ezali cette vidéo o esali moins de 25 7 jours o esali moins de 25 livres ou bien moins de 25 euros eza exemple ekoki ezala moins de 250 euros na journée wana soki oza mpe chaîne moko boye soki ya bandenge nini ya monene ekoki ezala mpe moins de 2500 euros na journée wana donc eza exemple alors oza na 7 jours oyo esali par exemple moins de 25 napesi exemple ya 25 soki yo ata 25 wana nano okomisa te eza nango grave te okokomisa c'est très facile soki landa ba tutoriel na ngai alors oza na 7 oyo esali moins de 25 oza na 15 oyo esali plus de 25 mais moins de 50 3 oyo esali plus de 50 mais moins de 75 et moko oyo esali plus de 75 un mois ezalaka moyenne na 30 jours so osali total ya ba oyo nyonso awa osala ta msuma wa 26 mais eza juste kaka po bo comprendre histogramme alors oyo ezali histogramme ngo ba donner ngo ndenge za ko se présenter awa place na tie revenu et donc ezali juste mo ba donner moko na cheche kaka po esunga biso na tutoriel oyo alors bozomona awa de 0 plus de 0 moins de 25 yango yo awa plus de 0 moins de 25 yango yo place 7 ezali hein? Plus de 0 moins de 25 yango wana bomoni 7 p yango wana plus ou égal à 25 moins de 50 yango wana bomoni 15 jours oyo esali plus ou égal à 25 mais moins de 50 et donc 3 jours oyo esali plus ou égal à 50 mais moins de 75 na jour moko oyo esali plus ou égal à 75 donc awa pe ezali bon ba jour oyo eza tango susu 10 yango ekotombe awa na kati ya 7 oyo ba jour oyo eza 10 ou bien bon ba jour oyo ezali peut-être neti awa ezali ekoki déjà 25 oyo eza 45 yango ekotombe na 15 oyo plus ou égal à 25 moins de 50 ba jour oyo ezali par exemple 50 na 70 oyo yango ekotombe plus ou égal à 50 moins de 75 et neti oyo 150 awa yango ekokota na groupe oyo ya plus de 75 awa plus de 75 donc place ya kozwa ba données ya YouTube yango oyo awa soki oza na chaîne YouTube en tout cas flèche oyo eza kotala na se tomonaka yango peut-être tosalelaka yango te soko fini flèche wana oyo etali na se eko mema yo awa eko tia oyo Google Sheets new tab ou bien etie comma separated values CSV
CSV eza téléchargement, Google Sheet ezali ko cliquer pour kende na app ya Google. Donc na app ya Google Sheet soko cliquer wana etindi yo na app kuna. Alors soko ke kuna nde okozwa ba données oza nango besoin okotisi na fichier au travail yango. Alors ata soki osaleli ba programme te neti ba Excel ou bien ba Google Sheet wana même na papier okoki osalela. Donc tant ozwi siko revenu donc isolé colonne wana 30 jours ou bien 28 jours isolé yango sikoyo obandi kotala te bon combien de jours oyo esali ba 25 ba 50 wana ezali juste exemple hein okoki osala ta mususu catégorie ya liboso ezali peut-être donc de 0 à 50, de 50 à 100, de 100 à 150, de 150 à plus de 150, des histoires comme ça. Ça dépend kaka nengo kotisaka. Muto na nozwa ata 10 te na journée moko, ezala ngo gravité. Okoki osala pe selon yo, mais sikoyo objectif ya makambo ezali pona ko luka mpe ko changer ba catégorie. Par exemple awa donc na rouge oyo yango ezali plus de 25 moins de 50 ezala ngo pena intéressante parce que ezala ngo pe mbongo ebele pena te. Donc ba effort oyo na kokina sala ezali par exemple ko tia effort nazala na plus de 50 ebele et bon moins de 75 yango nde e mata parce que yango kosala totalité moko ya bien na fin du mois. Kosala déjà de moins de 50 na osala ngo facilement. Soki nazwi 15 oyo esali moins de 50 na 7 oyo esali plus de 25 donc journée à 0 eza nango te. Soki kaka ozo télécharger tout ça ba 0 eza te. Plus de 25 naza nango déjà 15. Plus de 25 moins de 50. Alors soki na transférer ngo na komisango plus de 50 au mona ke masolo gomi un peu plus sérieux. Donc ngasiko ba effort na okosa lezali na zalande na ba plus de 50 ebele. Alors pour na na ba plus de 50 ebele eza ko senga soit vidéo moko penda ya propre na journée, soit des vidéos ya propre, soit bon soki news ye kaka au balancer mais au meki ko sala yango un peu mieux et puis ko espacer ça très important. Soko lingi o télécharger ba vidéo belé na pokwa ninge ba collègue mususu bazo sala peut-être ko simba te soko zana na ba abonné belé te tam mususu ko simba te o télécharger belé mais moko bien mi balé kaka mutu simbi mais tant o espacer au mona ge peut-être nyoso ezwi pe chance ezo ba vu mo ebele vu nous te pesa kambongo soki yo chaîne na yo ezali po oteka tam susu ba kabelo bon ezala ngo pe mabete mais soko zo kotisa mbongo ebele na YouTube ba vu pe kozala ebele YouTube ko promouvoir vidéo na yo un peu plus wana na constata que ezala kabongo. Alors eza important okotisa pe mbongo ya YouTube ebele et puis okotisa pe mbongo soki ya bakabelo te kaka soki pe nini te kaka comme ça yango pe kota. Donc c'est ça YouTube eza ko marcher bon alors ko espacer ba téléchargement na yo ou bien ba live na yo ba heure ya live eza très important. Donc nga stratégie o na mona ke simba kapina ezali na batongo wana avant journée si là osali vidéo moko boye oyo kosilisa yo et kosilisa nango journée et puis obandi nango journée ya sika en fonction ya heure ya Los Angeles. Donc awa tango toza 8h na Los Angeles baza minuit. Il faut yeba sikoyo ko banda ko veiller sur eloko wana. Donc so na salaki nanga ba vidéo vers 20h vidéo yango pe ezu nango ba vu ezo continuer pe kozwa ba vu ata na butu ba nini vers 3h 4h du matin batu nyonso bazwaka ba vu moke penza.
Alors so balancer vidéo wana vidéo na yo wana et vous avez vu un peu plus parce que ezali vidéo ya sika. Vous comprenez? Donc et au sala pe que chaîne peut changer na ero batu bana ba vu penate yo memeli bango news moko memeli bango ba masolo moko boye oyo. Donc batu bakotala YouTube po mbongo ekota eza kosenga discipline olamuki na buto sali vidéo eza problème te eza boulot batu musu basalaka kutu na butu wana soko preparaki yango déjà na journée ou bien inspiration ezalaki ou bien ocheke kaka otombe sur eloko moko boye soko osalaka te bon osali live o monter vidéo o publier yango soki eza nango eloko ya compliqué mpenza te et puis esili ozongi no kolala ntango okolamuka osali bamisala mosusu allez bon au balancer sous vidéo sous soki oza na catégorie news en tout cas ouais il faut compter au moins 3 vidéos pour tenter chance bien pour se retrouver un peu mieux. Faut aller la discipline wana ya télécharger fréquemment mais ko espacer yango ezali très important. Alors Instagram eza ko aider pour comprendre mbongo tango réduire yango na 4 boy au lieu de 28 ou bien 30 jours mbala moko o réduire yango na 4 sur 4 wana côté nini mbongo ezali ebele moins de 25 moins de 50 moins de 75 ou plus de 75 plus de 75 omona ke eza pena ebele te soki nalingi nasala effort nazwaka kaka chaque jour plus de 75 eza faisable mais osenga mpe baeffort moko boye oyo na kolemba na kokata na avant plus de 75 ezomonana facile mais ekoki ezala mpe difficile na catégorie ya news soki mikolo wana otéléchargeaki te okoki ozwa mpe ta mosusu ba 5 ntango nabungaka wana bajournée mosusu nakotisaka ba 5 ba 10 euro na journée parce que bon bavideo nyonso eza ya kala batu bakotala na bango te donc YouTube eza nango na congé maladie te eloko te tout ça eyosenga kobenaka mpenza mbongo ya mwa ebele comme ça soko beli bon mikolo wana au dépendre na économie c'est comme ça alors ko luka ko comme ça YouTube neti moi salaire neti moi nini ça ne va pas il faut benda penda le maximum possible parce que un jour tant mususu ekozala te donc Instagram alors ko sala yango ezali juste ko catégoriser ba mbongo otali soit oh lelo donc oh 18 euros otiango na catégorie wana ya moins de 25 oh 23 euros moins de 25 19 euros moins de 25 osali suko groupe wana ya moins de 25 ok plus de 25 égal à 25 ou plus et puis moins de 50 oh 34 euros otiango na catégorie nango donc 30 euros otie wana 45 euros otie wana 47 euros otie na groupe nango toke siko na plus de 50 plus ou égal à 50 oh 55 otie na groupe nango otie okoki sala juste ba total au lieu sala histogramme osali juste ba total aba oyo esali boye total aba oyo esali boye total aba oyo esali boye et bon ba total wana ya ba moins de 25 au mona keza ba ebele mais mbongo eza nango muke ça ne va pas traîner mingi côté wana mais total ya ba plus de 50 tant mususu eza 3 kaka mais bon donc na 3 wana po eleka ba 100 livres donc ekoleka na facilité mbala moko opesa plus de 50 mbala moko opesa tant mususu ba 200 livres na 2 3 4 jours apamba tant mususu epesi déjà plus de 200 livres tandis que moins de 25 wana omona ke ezalango pena eloko te mais faut ko maintenir yango o maintenir ba minimum wana o maintenir ba minimum neti awa donc sozana ba de 0 à 25 so sangis o nyonso par exemple moins de 5 bon donc de 0 à 25
de 0 à 25 oza nango ntango mosusu 7 oza nango 7 ya pamba et le reste ntango mosusu eza 000, c'est-à-dire olekisaka 25 te. omona ke il faut sala effort sikoyo obanda kolekisa nanu 25 wana, ou bien soki eza 10 ke nanu olekisa 10 te, bon il faut sala effort olekisa ba 10 wana, o maintenir nanu au moins 10 par jour, au moins 10, au moins 10, au moins 10, au moins 10. Tant sikoyo ekomi habitude ke 10 euros eza nango garanti. Il faut sikoyo o répéter ba makambo ozosala wana po ozwa 10 euros wana na facilité. Tant on maintenir 10 euros, au mati 15 des histoires comme ça. Alors, so komi tam susu na minimum 50, ba jour ya ba besoin tam susu pour osali 400. Tant osali 400 euros na journée moko, il faut que vous soyez très prudent. Tant on besoin esili, donc net le lendemain ou bien bon le lendemain tam susu osali 150 ou et matili susu après jour wana et comme il va 200 des histoires comme ça, c'est bon, mais il faut que vous soyez très prudent. Tant au besoin sili, il faut qu'on maintenir qu'on télécharger pour au quitter les sous trop te. So zuma congé, au moins sigo ok et au sala ke chaîne là li sous mamuke, il faut y aller sous ko la musango, au moins ke au côté ça qui mbongo belé na buzz, tant ozu au lembi mamuke, mbongo siko ba entrer comme muke et au sala ke au se retrouver kaka na mbongo o kaka ozwaka à peu près chaque fin du mois. Au moins que sali no logote au lieu de compter sur ba buzz ou lieu ko zela soki ba nini tout ça, non au maintenir kaka ozwaka wana. Ce que ça 100 par jour, au meki ko maintenir yango à travers ko donc c'est-à-dire ko écart wana ba air ya téléchargement et qualité à vidéo, des histoires comme ça. Mais objectif ya vidéo o ezali pour o make un peu comprendre avantage ya histogram. Alors bato yo na banda osala ba coaching ya privé, so yebi ko salela Google Sheet te ou bien Excel te, il faut sikoyo ko pesa yo ba tutoriel ba côté wana, comme ça o banda ko comprendre makambo pena na facilité. Donc comme ça ba mbongo e banda ko kota pena ya ebele. So ki ozwaka déjà par exemple ba plus de 25 neti a on na like ça, ba plus de 25 eza ebele, mais moins de 50 ya rouge oyo awa. Donc c'est-à-dire prochaine étape ezali au transférer ba rouge oyo et comme un jaune, c'est-à-dire malembe eza 3, il faut osala siko ba effort que non au lieu za la 3 kaka na mois o lekisaki 50, bon et comme ata 10, pourquoi pas. Tant on maintenir AWP, ok, la prochaine étape, plus de 75. Et puis, bon, donc, awa, tam sous na blé, au tchéango, minimum 50, donc, maximum 50, na rouge, au tché, maximum 100, na jaune, au tché, maximum 150, et na vert, au tché, plus de 150. Karabon, au tché, donc, makamango, c'est comme ça. Ba moni, tutoriel, compliqué. Na yebite soki na expliquer yango lisusu ndenge nini, mais c'est juste ko déplacer na nu ba données à partir ya YouTube, o déplacer yango, tango déplacer sikoyo, donc o fini na flèche wana o etali na C et o chele ayo boye, o fini na Google Sheet, à partir de Google Sheet wana, bon, même avec calculatrice kaka, o sali total kaka ya ba maximum 25. Au sali total wana, donc un ekoka 25 t. Ekoka 25 t, moins de 25. Alors, mususu siko à partir de 25 komata, mais moins de 50. Au sali ba catégorie wana, ba 25 ba 50 c'est juste exemple, mais tant bandi siko ko communiquer na ba données na ba ndenge wana, ko anticiper entrer na yo na journée wana ndeko mona mbongo ko ya. Donc bandi na flèche o awa o etali na C, tant fini yango et mimio awa, et puis bon so fini na Google Sheet, ok kuna sikoyo o télécharger ba données wana ya jour wana o télécharger yango, ou bien bon à partir de Google wana ya Google Sheet wana kaka,
omeki sikoyo kosala batotal nyonso wana ifo kolakisa ndenge ya kosala me okoki obanda même sur papier c'est tout catégorise yango groupe yango ndenge na groupe wana de 0, plus de 0 moins de 25 plus ou égal à 25 moins de 50 plus ou égal à 50 moins de 75 et plus de 75 après sikoyo koya kosala graphe oyo donc babengi yango histogramme à partir awa sikoyo nde obanda sikoyo comprendre chaîne na yo mieux et okoyeba sikoyo keno place nini osala ba effort eloko nini oza nango ebele donc ozala na plus de 25 ebele moins de 50 ebele eza bien mais na totalité à fin du mois eza nango mpenza danger te par rapport à ba collègue mosusu alors il faut ko kende malembe koluka sikoyo olie rouge ezala ebele jaune ekoma ebele plus de 50 c'est-à-dire minimum ekomi 50 et donc maximum na jaune 75 et maximum 75 oui donc moins de 75 ekoka 75 te soki eleki 75 eke na catégorie ya vert kaka bongo soki chaîne ekoli biloko wana mpe ekoli donc banombre wana mpe ekoli kaka bongo ti comme ça kozala stable olali na yo oronfle oza à l'aise oyebi ke okozala surpris te na mbongo oyo okozwa okofournir baeffort te ya mbala kaka okopanike te parce que oza koanticipe oza koyeba déjà d'avance ke moi eza kokende boye donc baprojection ezali koprojecte déjà mbongo d'avance donc ndenge okozwa alors que toza nanu peut-être bale 6 bale 7 comme ça ozo changer ba stratégie ti so tie 5000 na esprit ozwi pe 5000 so tie 3000 na esprit ozwi pe 3000 donc na bona pesa exemple ya ba monta moko boye soki ya ba ndenge nini mais so ozolandela ba tutoriel oyo malembe sikoyo tokobanda ko communiquer na ko assister yo na chaîne na yo na business na yo comme ça obenda pena donc oyo bolinga kobenda nga souci na ezalaka ba congolais ya mbongo ya ba riche bakoma ebele alors pourquoi pas ko assister bango moi ba j'aime osala bien donc na sugisi vidéo oyo awa merci beaucoup et kala mingi te ekozala kaka pona ba abonné oyo ba s'abonner avec paiement chaque mois nde bakobanda kotala ba tutoriel oyo oza juste moi début alors il faut kokota na ba Google Sheet wana kolakisa ndenge okréer ba histogramme ba makambo mosusu ebele oyo ezali wana oyo kosunga bato ba se retrouver mieux sans panique sans stress donc mbongo ezokota vraiment na facilité quoi voilà nasuki awa merci beaucoup et je dis bye bye.